Internautes, bonjour et bienvenue dans la page de la Vision Plus TV. Donc, aussi, bon message, on peut continuer toujours à remettre ça. Voilà, et ça, la chaîne, moi, Vision Plus, place aux vérités, vendée, place aux vérités, l'Obama, place aux informations réelles. Donc, ce besoin a besoin de sources d'infos, mingi beaucoup dans Vision Plus TV. Donc, quand tu es sur YouTube, Vision Plus TV, donc, on a vraiment de recours d'informations, vraies informations réelles. Plus, bon message, c'est mademoiselle Pax Moussa, autrement dit la tendresse quoi, pour mingi tendresse c'est là la raconte quoi. Donc bromesa nanga ndozana bino avec la communion et la grande équipe na sangani na bango lelo bo ndoza information réelle à travers chaîne nabino ya YouTube Vision Plus télévision. Lelo to memele bino lisolo moko donc ça lisolo to memele bino lisolo moko ça lisolo vraiment te mais nebi que déjà ebele boza déjà na information nango mais boza étonné comment likamba bongo ekoko bima plus te reparler lelo na voice ya Karine Mokonzi na waze quoi nebi ke mingi bayoka kango bazala pe toucher bayoka pourquoi il ekaki bongo mais biso tozana pona koloba te to kotambusa micro balader na biso à travers internet na bino bakoloba par rapport à réaction ya Karine Mokonzi ndenge auti ko bimisa voice na baocho bimisa voice na ye o bande ko solola na ex na ye ya kala centimètre donc disons babande ko tonga kande to lo babande ko tonga ye na ex na ye ya kala centimètre babande ko tonga waze quoi babimisi audio wana babimisi voice wana lelo eza na ba disons eza na ba téléphone na batu nyonso na qualité vraiment ya artiste la biso ya munene lokola waze quoi est-ce que bakoki ko exposer bongo publiquement quelque soit bokoko za na problème et puis ngana nzimite que bakoko za na problème parce que waze quoi ça pire vie ya Karine Mokonzi mais to éviter pourquoi komi bongo donc to ça ara to so tambola to so solola na éviter donc ba internet ba pe c'est un point de vue na bango par rapport à histoire ango. Bonjour. Bonjour. Na habité so au courant ya histoire ezoleka lisolo ebimike ya voice à Karine Mokonzi na waze. Ah. Bon na yo ke likambo wala mais ça linga passe pe na monia pe na ba réseaux sociaux. Bon ça linga moi passe banini mais so kozonga moi si comme si fiona fimo bo problématique. Ah mutu mo bo rosa maramo ta sala ki wana. Donc mutu mo bo a créer toujours maramo mabe na banzela batu. Donc à mutu mo bo nga selon na la conseil au PSAT. Bon pour na biso vieux Félix Kara a cancera jugé Kara a salara jugement nyo so sala a salara pour to qui mingi à part vieux Félix Banine a critiquer après donc muna mutara mutina biso leti biso to na biso ba fana fali quoi ba to yoka ba n'importe quoi pour na sima leader na biso pe to se pe la ratinda lo barabu bon si to yoka makambo pe bota biso ne tant que biso to intellectuel pour nga na moi yesa il est pour rappeler la ventilité. Donc on est dans le babounan. Donc yo lingo venger na place du Cap parce que chrétien du Cap yango lobi que le pe vienne waze quoi côte ça prison quoi kansa mais oui que fali c'est yes. Bien sûr. Fali c'est yes. Bon moi quand on fali té pour ça mais quand on fali to taquet to c'est mon cas formé. Et le rap o pena tozo yo kabela mingi o tozo mona na ba réseaux sociaux. Yo OK non ni. Yo na réseaux sociaux moneni po OK. Bon, tu vois qui a explosé nous autres, Moutou le roi, cadre le roi Félix Oisé, quoi. Donc quand même, leader, président orchestre, ça m'a vraiment tout dernièrement, nous ça bien. Franchement, un peu vraiment, parce que dernièrement, Bazaki vraiment à bon terme, il y a Karine Mokonzi Koutou, le président Félix Oisé, quoi, doit plus par ya Karine Mokonzi, mais la chose a étonné comment Koko Bimsaba voice wana, bon je sais pas, n'habité. Bon maman. Et là on a rôle ba fiona atika via sala wana koluka mbongo fo luka mbongo na voie normal ke o sala uluko sala base na bandenge moko boye to ebité comprendre et propreté surtout le kasa ki ndumba mu akenita na ba cheche akena ba nini boye on a tout dit francs de 1500 baza mais ki ndumba côté à côté wana ndé côté ba kota raté atu na ba vena ya vraiment côté na ba kota raté donc so robeta ndembo tikala na balé ceux qui peut au sala la musique tikala la musique so rosa journaliste respecter déontologie journalistique kaka donc tozo continuer toujours toza vraiment tozo continuer mais ba bisaye à kota kitambo c'est fali banda c'est fali là on le bras ngwana. Ah, message est lancé à toi na kacha kitambo vraiment toi na mabela fali poupa toi na mabele vraiment ya fali quoi donc bana kitambo balobi ngala kolobate binomo boyoki un mot. Bonjour.
Message ni okoko lancé to okoko lo bani par rapport à voice oyo Karine Mokonzi abimisi conversation mo bando so na ex na SNT par rapport à Félix Oisé quoi. Era ndinde ko lobby a nani to tena ba réseaux sociaux na publier à exposer njoto ya Félix Oisé comme ko bongo. Ba buso bana bandango kala era misisa liboso te. Buso bana banoka misise belé dernièrement a to sango pe na Marie Misam. A exposer pe njoto neka bongo. Mais ça luka buzo bana sala ta batu so ko sala niveau Félix Oisé quoi niveau mo ko sala buzo ba pa na été ami se respecter soit ça ba blague na zana a risque vine dans danger na buzo ba c'est pas Félix Oisé en plus bena zana yeba kinduma na ça pas musicien na atala batu soit pour ça kinduma tene ba mboka mususu ba kinduma na saltano fo journaliste au monde nduma nan asala musa Félix Oisé ko na buzo ba bon ko ani bito sepe na ngote ponga moi kitambo na tele buzo bana sepele na ngota na kitambo to ana zana chama kolote poza chima koloto revendiquer contre na ni pa finga fali acha makote a na buzo bana melonga na lubaka ya ngwa. Donc on a répété toujours so beta randembo kende na ballon quoi. Donc so il pose à couturier kende kotonga bilamba. So il pose à journaliste respecter cadre déontologie journalistique non parce que ya mo pesa la na bien te papa un message par rapport à ya li solo ya voice ya Karine Mokonzi na conversation na bango na centimètre. Ouais, to ki solo na pena ils appellent na ba réseaux sociaux, ils appellent na ba téléphone na biso na zana ngoko na téléphone awa. Et ça là biso pena pasi artiste munene lokola Félix Oisé kwa mkoa bongo oki exposer nzoto na ebo epo nini sozo luka mibali ifu mibali fo luka ngotu na ba façon nyonso wana Karina to ebika za ndumba ya degré numéro 00 boye poni mambo boye en tout cas yeba ke bana matete baza ostilika bana kitambo biso tunde to aboto za ostilika de ndenga za na tambola to soto moni biso nyonso to lala mais est-ce que vous condamnez Karine, vous condamnez Karine, mais tu vois ça ne bima c'est que bazaki na relation moko boye na Félix Oisé quoi. Rien biso to ebi vient na biso malamu vient na biso en tout cas na artiste tout bazara na kin awa vient na biso mwana azara na ngoti vient na respectuer de ba respectara et vient na biso na ndinga biso Félix Oisé quoi. Vient na no Félix Oisé quoi na makambo na ye azalaka na été mais comment c'est fait que eloka bon ba kende ko créer ngo na kombo na et tu vois pas basé belé pour anika ba poner vieux Oisé quoi. On comprendre te Karine azoluka moi li solo mon boye na vieux peut-être peut-être asamwisa vie na ndenge mo botoye bate par rapport à barankine de vie za mso na barankine na barando mususu to ebité. Comprendre. Peut-être ba bien mais yesu ko zoluka rando na ndenge nayi. Peut-être bazotinde pas artiste mususu mais depuis pe artiste bazotinda yi. Batso bazotinda na to ebi pe bango mais to ebise kaka akeba poso to moni to betayi. Donc bana kitambo ba se décider ba lobby artiste azotinda et to ba artiste bazotinda et en tout cas ba ça déjà averti parce que kitambo za tomber ba na méchant fort ngaite bango ndem to ba lobby bana ICP to na méchant fort bana ICPR to ki mambango to na kanda fort de so to moni Karine to bomai po ICC za na rapport nini ICC za na rapport nini na biso to ba fan numéro 1 fali. Et puis il y a bimisinde ba voice il y a conversation to sepela ngote to sepela ngopete pour abanda maman depuis kala lokola fali to boma moto tangue to ki pe mambo lisusu et pe moto peli lisusu ndenge zana so to zuye to boma au moins te ke ko boma mutu bon la ebité ba propos bazo tenir eza ko engager ka bango to beta do so to kutane na nzela en tout cas to tambwisa pena donc mutakala zo ekin mobima nenga zana. Pourquoi pas na place que bo tambwisa mutakala bokoki ko pesa e conseil mo parce que azaka mutu akoki pe ko changer. A changer te combien de fois ba pesa ba conseil combien de fois ba lobela a changer te. Donc il faut réagir pour à changer. Zande bongo. Vraiment, binomo bomoni, binomo bozoyoka donc tozo continuer toujours ko solo là, tozo continuer toujours ko tambo là, toza vraiment na kacha kitambo. Veut dire que bana kitambo baza vraiment na kanda makasi baza na kanda contre Karine Mokonzi par rapport à ba voice oyo auté ko sala na ex na centimètre donc moko pe beton ozo solo sala ba conversation na yo il faut e bani koko sur la parce que des ans ba archive etika laka donc tozo continuer toujours papa amonyo a oza yo posa mona kitambo
Eza pe bien. Okoko loba nini pour la histoire ucholeka. Ya nini? Ya Karine Mokonzi abimisaki ba voice ya dans disons mobile na centimètre ex na bande ko vivre ne abimisi ba voice na bango bande ko solande Karine Mokonzi alobaki à propos ya waze kwa ke point bino mo boye biswit. Bisoto ya posa ka to betaye. Dana yo pona poso beta Mokonzi. Karine c'est grave. Oh kingaite. Alobi azala posa abeta yo ngaite. Donc yo pona poso beta. Regarde les caméras. Yo pona poso beta. Ah. Poani. Vous salindez des amabe. Ah. Poani on peut se conseiller. Ah, to pesa e conseil to lembi. Ndeti yo conseil yo pesa Mokonzi. Ah. Ah. Et là te loana mabe. Est-ce que tu as atteint Rolanda? Ah. Et là, tu es bandumba bien. Vraiment, tout ça continue au tambola, tout ça toujours na kitambo, tout ça continue au tambola. Donc tout ça toujours on a avec la grande équipe quoi. Il y a Vision Plus TV, donc tout ça au marché, tout ça on a tout ça communiquer ensemble. Na ba internet na biso nyo sur côté. Oh bonjour mon frère. Oui, tout ça tambola toujours donc tout ça on a kaka deux fois tant bozo sur la na voice faire toujours prudente. T'allez lo kabolelo et arriver na habiter quoi. Ce que comme une justice les autres côtés balobi que non va porter Karine Mokonzi plainte mais les autres peut babi que non dengue zana pourquoi pas ba pesa elle sous conseil parce que ka azamutu a ko changer tozo continuer mutna mutazo pesa point de vue na eza par rapport ya batunde baza touché par rapport à l'isolo yango et puis ngala kokolo baka boye après avoir ko kabwana mutu tango banda ko sola pourquoi pas bimisaka ba voice wana bien avant lelo saka ko lingi au traiter muninga na façon mo boye ezala raté donc tozo continuer namoni camarade national Maya Barça donc on a habité sur Azana un mot à dire par rapport il y a l'isolo oyo bonjour papa kombolo nani comment on a eu la lima combattant guerrier combattant ta to kitina mabele na yo message ni okokolo ba par rapport il y a l'isolo ya Karine Mokonzi ndenge abimisi ba voice nde babimisi ba voice abando sola na ex na SNT ndenge alobi mabepo na waze kwa soit disant donc abimisi ba vérité moko bo caché ba koka ko kata papa waze quoi net ngai na art o asali abimi na déjà mabe déjà ba waze ko baza ba vi o tokobo ya bango tie baza ba vi mo baza reconnu na ndenga Congo à part libanda Congo pe ba vi balona déjà Karine Rolo ba mabe ba misente et le liboso na to mona razin poli a manqué ba leader ya minene au Congo a maganet leader na nga fait Richard de Poule et ça là nga bien tie a bongisa net we ranson a go banquete net vena nga waze ko ko manquete a bongisa musa na so ka do tambola na ndenge ya tambola wana a tambola na mabe makasi vraiment net biso bageye combattant na bandal to sepele na donc yo no mona gitambo to no mona bandal ouais bandal vraiment ko so na gitambo so na otala masa na nga kabdunga malgré tout bandal kitambo toujours même moral le kabul so zaka mai kaka mais biso tuna bango to zaka eloko moko bandana kitambo le kabul so zaka mai Karine Mokonzi bongisa musala na yo vraiment so ta musala na ndenga bongo oboma masolo na vraiment talaka ba vrai chéri bango to temina bango ezaka yo te comprendre na rolo ba pe mabe mais na bongisi kaka soigner ka boulot. Vraiment merci. Tozo chité déjà, tozo qui est vers la fin émission na biso, un mot de la fin, na habité so koko baksa susu. Tozo continuer kaka parce que tozo continuer là mususu koko za susu na concert mususu okoki opesa par rapport ya Karine Mokonzi na ebi kozaki un peu na kanda ya koloba ke no ba kangisa ye bon je sais pas mais aza quand même mutu na habité so koko pesa pe moi conseil susu. Bon conseil to pesa kaka asa musala bien. Comprendre soit ligne va respecter à ça bien pour comme on est tangami fort surtout ba né ou tangami pe na ndinga mabe pour a manquer pe ba président ba groupe belé comprendre ba président pe ba aussi pe la ngoti soit ligne musala ni tambola malamu to landa ba émission na ye a respecter den nzela na ye comprendre mibali bala bango belé soit na posa mibali comprendre bazana bango belé ils atekera ka ou manquer ba vie na biso ba wera fali ba waze quoi comprendre na ninga mabete to peseka conseil sala musala na bien Karine
tolanda yo comprendre so bani musala no bia biso pe po to banda olanda yo mais tema ba bêtise on ekomaki to banda olanda so émission na oti mais so bongisi tolanda émission na yo kitoko match ezana ngo pepele. Vraiment, merci dans les grands caméramens Junior Mboui. Oh, adosa Moussane qui toko so boso mona ba qualité ba image donc c'est grâce à eux. So boso mona bimi modèle on a bimi ana et ça grâce à Junior Mboui. Je profite aussi pour saluer Guy Sema Kala Big G Sema donc depuis Londres na so saluer on est là tu sois kala hot chocolat bambo te bisiko zali donc maman Angélique Boukaka na France maman Angélique Boukaka. Bah, gros bisous place aux alliés. Donc merci pour la nuit sur la maman Angélique Boukaka. Pourquoi pas peine saluer pour pas maquiller hein? Il y a tant à passer la temps à bisengo toujours quoi. Merci naba. Oui, bana IEC donc ne bomoni bango vraiment basa pena moura oya IEC n'est-ce pas quoi. Bana IEC vraiment bana kitambo. Merci na bino nyonso, merci dans accueil au boyambinga d'abord. Ah ouais, accueil namne zaki chaléré, non zaki vraiment la bienvenue à na kitambo. Donc pourquoi pas continuer toujours na Vision Plus TV na YouTube quoi. Donc sur côté Vision Plus. Donc bon s'abonner plutôt quoi. Ouais, bon s'abonner à Vision Plus TV. Donc quand tu es na YouTube, c'est compliqué na yote. Bon s'abonner vraiment déjà na Vision Plus TV et puis na page na biso ya Facebook Vision Plus TV. Donc quand tu as aimé déjà page na biso ya Facebook et vous allez bien makasi. Chers internautes, internautes nyonso ya monde, to comme na suka déjà émission na biso. Merci na bino bozaki branché. Pourquoi pas ba suggestion na bino et ko ça la biso pe bien. Bisika bozali so comme lo kamabe, il faut toujours nous informer en fait que tu améliorer toujours mon sala parce que tu as karabatou. Merci na bateau nyonso basali que lelo émission o emo na na miso bateau pour continuer